papa na biso ko de la que moko ya ba proche na ye azaki bien na poto akomi na kin akufi na poison eza pasi papa ayaki soit congé soit kotala libota azongi na cercueil ba poison mususu ba otiaka na ba camarade te ndeko na opa azotia poison mwasi na opa otia poison proche pas otia poison yango lokola toyebani pe ya mitema na kati te il faut tokangama na Jésus Christ papa akufi atiki bana na ye atiki musala atiki mwasi tamusu yenda za joker ya libota wana soki ya salinde libota ezwi kimia metango bino bokotisi e mabele botali charge nayoki pasi talaka papa mukolo boy kolela na niveau azolela wana donc douleur pendeza na kati mais maya misu ba regret et kokyo changer le côté au précédé muninga kende na mokili ya bawa c'est bien mais yo otika libanga te yo po okufa pasi yo pesi na libota ana ekokoma pe na libota noto mususu ya yo ekozala pire moninga malamu ezali Jésus Christ nzambe oyo apesaka po azwelo côté nzambe wana abatelaka biso na ba moment na biso ya folie na ba moment oyo biso to sali prudence te tellement qu'il est omniscient omniprésent omnipotent il peut t'épargner bato bazo kufa brisque na lobi te ke bayebi nzambe te mais il faut qu'on que la Jésus Christ première place na vie na yo parce que babi mitema ya batu toyebani bilongi mais toyebani mitema te misusu bakomo bomana kaka papa mama wana azaka na bassin moko ya mapa akomi kobimisa 2 bassins babomie on li pesant à 300 francs li pesant à 500 francs motema ya mutu ekoma mabe nakoki koloba kaka bible ezotalisa lisusu l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ceux qui t'ont mis bombe en Jésus-Christ, ba mort précoce, ba mort physique, ba mort prémédité et aux alatés. Pour tout le monde, après batu asali accident, batu nyonso bakufi, mutu abimika yemoko oye ba pété abimé ndenge. Nzamba capable pour Bible zoloba, vous buverez de breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Mais ebele ce qu'on a poto ba combien peu qu'on a ba réserve hein? Non, parce que Bélé, bazo kufa azana na poto normal au komikin atikali a combien bembe. Oui, et Bélé il faut babanga mais biso bana na nzambe nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur. Nous avons reçu un esprit de force. Biso Bible zoloba, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ennemi sont aux alikolo na e bongo puissance na ende ezanase. Aux apeka alikolo puissance na e. Donc muto azana pouvoir au Jésus Christ apesi obangate, obangani. Yesu kati na yo obangani. Pour n'importe pe kuna ba okufa. Awa pe ba okufa. Eza pe na ba oba komi kuna poto ba poto pe ba lingeli ebuli ba bomie. Bazali. Shalom, shalom, shalom. Merci Nabino Nyons Tubozo Landabiso Bozali connecté na meilleure chaîne Nabiso La Voix Céleste Tozana Kachanzela Lola Tozo Fota. Bonzambe na bonzambe Lola Ezo Fota Simana Toya Koloba Kenzama Boto Poye. L'issue soit elongo na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo Mukoya Motema ya Bivens Domo depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe Lola Ezo Fota bien aimé. Toujours dans le cadre de l'émission, nous avons lelo, tozali na maman Kati, maman Kati autour de la sujet belé lelo, avant que tu côté na masolo et qui a memé les biso azawana déjà. Shalom maman Kati. Shalom papa Alvin. Shalom la bande konyoso bozo landa biso. Pona ba o ba komona ngambala ya liboso kombo nanga maman Kati Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen naturel. Yango nazali wana na commune Yangaliema, kuna na yambaka tout le jour, sauf le samedi et les dimanches. Naza disponible de 7h à 9h30. Consultation 15 000 francs congolais pour la bandeko ya Kinshasa. Et $10 pour la bandeko ba consulta kanga na téléphone. Deuxième bureau ezali na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe nazali tous les jours.
sauf le samedi et les dimanches, mais de 12h à 15h30. Consultation 15 000 francs congolais et puis $10 pour la bande ya libanda. Numéro de contact nanga plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Na bandeli plus 243 82 20 000 12. Pena sengi na bino abonné à la Voix Céleste. Bo s'abonner lisusu massivement na Nation Puissante Télévision. Wapi pa itolobela makambo etali santé. Objectif na biso ezali la santé pour tous. Donc bo s'abonner, bo ko rater l'actualité té. Merci beaucoup. Merci Maman Cathy. Avant que tu écoutes Maman Solo, mais mets biso déjà. Naninga to beta du solo moko oui ba makamo régner trop il y a pas poison ils en église ils à la libanda to rolane extrait il y a élément moko jona aidé biso OK moko ya bande bona biso aleli camarade mais proche naye ayaki na Kinshasa azonye bembe na poto akufi atikala atiki famille na poto on suit et on se retrouve tout juste après nalelaka ye moninga na ngai ye boga tata bana 8 à Haute France ayaki akosala na Kinshasa mais tokunda ye na lelaka mwana mobali wana mobali kitoko lokola yo un boga un monsieur un garçon élégant mayele on l'a enterré atiki bana 8 poison était na église de Calvin tanyo sonora likambo poison et bomanga. Moi j'ai déjà été victime. Mais Dieu m'a délivré. Il y a poison. Oui, Nazala victime. Mais ça, c'était la main visible de Dieu qui n'a pas voulu mon déménagement. Ok, voilà, Maman Cathy. Réaction de cause na komona moko papa na biso ko de la que moko ya ba proche na ye azaki bien na poto akomi na kin akufi na poison. Omoni makamo ya poison ndenge nini? Tokoki koloba boye. Moninga malamu ezali Jésus-Christ. Nzambe oyo apesaka po azwelo kote. Nzambe wana abatelaka biso na ba moment na biso ya folie, na ba moment oyo biso to sali prudence te, tellement qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il peut t'épargner. Bato bazo kufa briske na lobi te ke bayebi Nzambe te, mais il faut qu'on dit que la Jésus-Christ première place. Na vie na yo parce que babi mitema bato toyebani bilongi mais toyebani mitema te misusu bakomo bomana kaka papa mama wana azaka na bassin moko mapa akomi ko bimisa 2 bassins babomi on li pesant à 300 francs li pesant à 500 francs motema ya muto koma mabe nakoki koloba kaka bible ezotalisa lisusu l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Ceux qui te ont mis bombe en Jésus-Christ, ba mort précoce, ba mort physique, ba mort prémédité et aux alatés. Pour tout le monde a batu asali accident batu nyonso bakufi muto abimika ye moko oye ba pété abimé ndenge. Nzamba capable pour Bible ezoloba vous buverez de breuvage mortel, cela ne vous fera aucun mal. Eza Bible, liloba nzambe zonga kateni le sans effet. Ce qui ezoloba boye, ezoloba na ba particulier oya ye. Okomela mais ekosala o mabete. Eza pasi, papa ya qui soit congé, soit kotala libota azongi na cercueil. Ba poison mususu ba otiaka na ba camarade te. Ndeko na opa azotia poison. Moi si na opa otia poison, proche pas otia poison. Yango lokola to yebani pe amitema na katite, il faut to kangama na Jésus-Christ. Papa kufi atiki bana nae, atiki musala, atiki mwasi, tamsu yenda za joker ya libota wana. Soki ya salinde libota ezwi kimia. Metango bino bokotisi e mabele, botali charge. Nayoki pasi talaka papa mukolo boy kolela na niveau azolela wana donc douleur pendeza na kati mais maya misu ba regret et kokyo changer le côté. Est-ce que c'est comme là que moko ya ba proche non pe que ali a poison to yoka oui, sango hein te nayoka sango te komelanga belle sœur nangai asalaka na ministère moko de la place et depuis ba changer ba matisi moi poste na kati ya ministère ango akoki sala ba 2-3 mois abandi présenter ba symptômes gorge sèche, insomnie, fatigue, manque d'appétit, ba
ba crampe na libumu, brûlure, fièvre ezo kitate. Donc asali nango mois 2 semaines na liboso ya habité tant sousou eza corona. Donc la babi corona ezo changer ba forme sûrement. Azui traitement moni bango bato ba je les connais wana bandima ba plantes naturelles. Amélie chef na mususu alobi ah eloko ezo sala na omona on dirait eloko esala kinga tant batiela nga poison. J'ai présenté les mêmes symptômes. Yabi bon yo ba soigner ki o wapi habité na kendaki Inde mais tant na zongi na habité ce batiela nga wesu na retour mais j'avais le même symptôme mais ba salisa nga cette fois-ci na bokoko depuis là nazo kaliso eloko te. Nde aeko bete la mobile nae mon grand frère habitala boye. Donc je crois que eloko nazanango eza yango abimisi et salié ba brûlure moi sur oziki na faire et salié na cuisse et salié na mukongo ba présence physique ya muto batili poison et ça rend musu na ba coude na ba genou mobile nae bengi ngai ma sœur tu es où? Abino, je suis au bureau. Est-ce que tu peux venir m'habiter? Moi, je suis exact batoisé belé boya. Baya na sala test exact. Na banda ekisna ici boya normalement na après 2 jours. Mais quand même c'est ma belle-sœur Nazara qui vraiment très expéditif na lobby na pourquoi non yo tika kisi. Na sali kisi na tiki. En tout cas, avant 10e jour elle allait déjà mieux. Ah, au traitement poison. Oui, okay. Elle allait déjà mieux. Grand frère Nanga Bengabi, le docteur de la famille, j'étais négligée pour rien. Vraiment, ma femme commence à dormir, elle mange, les crampes qu'elle avait, elle n'a plus, les douleurs là, elle ne sent plus. Mais Tozanan Tokomi attend le 10e jour. Parce que peut-être que vous ressentez avant que parce que dans l'hôpital comme malaria besoin de sommeil. OK, besoin de sommeil on est et pandi ngo lisu mobimba. Ba signe ezebele. Ba poison rapide ezaba o ezara mutu auti koliaka sikoyo kosukosu ou asandi makila. Ou osumbi makila. E wana ezara ba poison makasi wana ba ozela pe lelo la la te okufa. Ba poison wana ya makila mususu ezara tout sèche mais si on tient papier botier moi ba glaire wana mike ebimasiko na batashi moko ya mwindu oleza la ba tashi ya soyi mais ezana bilo mo mwindu na kati ya soyi na mususu pe mona okosoli glaire ya makile bimi mususu mona vertige ba perte de mémoire au komi ko s'évanouir pamba déséquilibre, gorge sèche, crampe na estomac, crampe na libomo, diarrhée et puis ozoyoka fièvre ezo kitate. Ba fièvre eza omeleli on kisika siko na minute et mati susu. Vision floue eza na biloko esa ka ebele. Yango soko moni on présenter quelques signes. Quel hôpital? Na comprendre te batu toza tellement négligent, bien alors on comment kosuma boyele kana ba putain na bise OK ne kuna o malaria typhoïde de suki ka wana kasif wana centre wana zoro ba centre de santé kendo hôpital la munene te ya hôpital wana munene batongela biso nyonso batongela ka classe moko boyete santé na ça vaut plus que ba dollar ozo bomba na ndako sena kekuna ba ça bat examen belebe so kufi otikango pe yango kande to bandela ngo matanga bozwa no mbongo wana boluwe bakiti botia no batante pona batu pona mbula na basalelo batante kende hôpital sala examen approprié batala te ya toxine ozana ngo na nzoto et puis bako orienter soko monique na kisi na ba mindele zo simba na ngote na résultat no yepa na nga non pesa okisi. Et ça combien de jours pour le traitement? Na commencé à 21 jours avant na banda ko sala 12 jours. Na changea pona nini mutu soki aza empoisonné eloko liboso to welelaka ko boma toxine wana ebima na nzoto mais eloko to bandaki ko bosana soko bimisi toxine pendant que yango eza na nzoto e bebisaka ba organes vitaux e boma anticorps et tobolaka ba poumon et fragilisaka estomac et le bilan non kati comme fragile ou comme un moindre pépé au belly soigner au poison mais ozo sentir qu'un net ba symptômes ça si koyo
13e jour tito comme na 21 na ça ka récomposition ya ba cellule yango moni et comme moulai liboso na zéro ça ka 12 jours na bomi toxine mais non remarqué bato bazo reprendre penza bienté ndene ko zonga lisu na ba recherche c'est là que j'ai compris il faut récomposer les cellules oyo toxine boma qui pendant qu'ils a qui na nzoto. Ah, ok. Merci beaucoup, Maman Cathy. Mais Ebele, ce qu'on a poto, bah comme un peu qu'on a ba réserve, parce que Ebele, bah so koufa, azana na poto normal, au komikin, à Tikali, à combien bembe. Oui, Ebele, il faut babanga, mais biso bana nzambe, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur. Nous avons reçu un esprit de force. Biso Bible Zoloba, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ennemi sont aux alikolo na e bon puissance na ende ezanase. Aux apeka alikolo puissance na. Donc muto azana pouvoir au Jésus Christ apesi obangate, obangani. Yesu kati na yo obangani. Pour n'importe pe kuna ba okufa. Awa pe ba okufa eza pe na ba oba komi kuna poto bato poto pe balingeli ebuli babomi bazali o pe ba ye awa eloko na biso pe mususu ezara kimativisme bato balingi ba mona bango mais eloko ye moko azana ete na moi restaurant ngo bango kuna mboka na bango kitoko bongisi 4 étoiles 5 étoiles je suis là ele olingi bato ba mona o mingi Ozana on angote mais le fait que la tibia ozana milia bien awa miteme comme la zoua ya kenda poto asunga batute tala ba vie menaka ta on vie à Facebook na ba vie sociaux ya ba réseaux sociaux na vie réelle ezala ndenge mokote bango tomba omona bongo yozo tindelo côté awa banyongi balingeli obul ba memison kolo oyo kutozaki na idete tozala simple to vivre normal nga penza soyi pona musala na ngate na ole kala ngate avant peut-être na jeunesse aux place bokangi photo depuis que j'ai compris ces choses là nga photo na internet ezala te à part ya musala na nga na lobela musala na nga na sala ba analyse na nga na pamba boy na tie na photo toza boy toza sika musala na nga et empêcher nga na vivre te non vivre ka. Merci beaucoup, Maman Cathy. Les loba na bande oignon tout bastia la bania na ba poison pe ba o ba victime na yango. Bible zoloba c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera. Il le moissonnera certainement. Et loko yozolona obukango jamais yobuki ndundo ki obuka oloni ndundo ki obuka matembele et ozalate. Et ozalate. Bible zoloba lisusu celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Yo bomine épée bon ça Bible zoloba celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Non ça épée ka etambola boy non. Épée zali eloko yo sali pour éliminer muninga yo pe ba kosalela de la même manière. Muto aza CCC kwa zate. CCC ko yema okuto akufa za na Maroc. Bon ngana yo au précédé muninga kende na mokili bawa. C'est bien, mais yo otika libanga te yo po okufa. Passion yo pesi na libota ana ekokoma pe na libota no tom susu ya yo ekozala pire. To luka nzambe na ndenge ya solo. Biloko ya mokili oyo ezali bien parce que nous sommes sur la terre, nous devons jouir de toutes ces choses. Mais ekoleka vanité de vanité. Mobutu azalaki nango koleka ngana yo mais akenda atikango. Bongo oya ngana yo mo etenya lupango wana moi mutuka nezaka kanyanya yango ke bomela mo bato ya yebela yesaza bomo itopesa vie na biso pa na elongo ezali. Merci beaucoup Maman Cathy. Avant de rentrer masolo ya bakiso memi oza pe moi si réaction non par rapport ya na maman pasteur abomi libala parce que papa pasteur akomo bimana protocole réaction okolo banini. Réaction en tant que maman, au moni biso basi, en tout cas ba maman pasteur, la plupart baza ba blessé de guerre. Ba simba ka bende la ki maman pasteur manakati ba onyonga. Ba tikala be ticket, akanga motema pour battre la ministère, akanga motema pour mobile nanga za renommé et ko sala bien te.
ebele ya ba femme pasteur lelo so ba fungoli mitema babandi oloba to kende ba église te. Ah bon? To kende ba église te parce que ba abus eza ebele. Na ozwa tous les angles. Sikoyo ba maman pasteur PR moko na tia bango na ba maman pasteur te ba femme mariée. Tozala so koti na libala ngo okitisi mandoki. Obia na sina koti muto obimisanga azate. Pasteur a obimisa ote po ekotacher une étiquette nae, mais il n'a plus le cœur là-bas. Pour à satisfaire ba besoin nae, il commence à aller voir ailleurs. Maman kaka sengle o papa tika ki na tongo. Ozo sale la musala wana. Les mêmes sengla na yo kutelo na pokwa. Tango ozonga. Solangai au sukola biente suki banda ba facilité biso ba bonné wana o minene wana to tchaka na mutu banda zaki nango na tongo lali nango na butu na tongo saleli nango musala alongoli yango te asukoli yango te makolo na ye nanu na matamba salité papa ye na maboko wana kapangusi aya salitable oui papa ye mais azana besoin ya campagne na ye. Papa boni journée les kainde nini au salinde nini boni bato bokende ko délivrer o dégager non sola kimpuka ya bo excuser pe baningati donc ils ont faute à pasteur tu en bazana faute na bango biso pe ba mama tozana faute na biso to condamna kaka ba papa te ba mama pe tozana rôle à jouer mama aza mutu oyo a gérer ndaku a gérer mobali a gérer bana ozo gérer biloko wana maman ndazara premier ministre. Si ko yo maman tu n'as pas le temps. Oza wana kaka ba yo wana OK. Biloko tiela ki papa na moto eziki. Papa oyo olia biloko sola milinga. Donc c'est pour la première fois dans mon accueil yo za mona mwasi ozo côté na papa au lieu que côté maman pasteur. Mais oui, il faut to bongisa donc de tous côtés. Donc, infidélité à ma pasteur, il y a une faute à ma maman pasteur. Quelque part, il y a faute à ma maman pasteur. Négligence, c'est quoi? Négligence. A tes plantes, moi, quoi, on a sali dans 3 mois. Il y a un mouton bimisa solo, hein. Si tout biso va t'habituer, ciao, na ba moi. 10 semaines, ils ont belé longo, la plante, soukola, mouton changer modèle. Mais yo, bi, na linga penda, na la na tola papa. Ou là, na tola papa, mouton solo, boy, ya pas ni ko pesa muninga origine. On peut s'aimer pour ani. Tant papa comme pousse comme kako repoussenga oye na poko sukolité munoko o sukolité nzoto soy munoko na nzoto sukolité bona se mon lobi oya comme kaka on azana ba prière aboyi ko vexer yo c'est pas possible aboyi ko vexer yo lo banoke mama solo ezobima kuna yango te ayebisi on azana ba prière yebela ko c'est que la femme veut Dieu le veut ngaso na lingi eloko na wana okena ngo tina suka parce que yo encourager ba papa o ba kene pas bana ba bano ba sesa ba sou mama non ba pasteur ba sala bango te na encourager bango te na lakisi bango eloko ni esala papa kende kuna et pas bana na balata ba bando rouge ba sima mandoki aozela ka place terrain ezali sikoyo na ba papa pe bazana pas la responsabilité azana temps ya koyoka mondimi papa tala kuna et salibwe mais avec ta femme tu n'as pas le temps tu vois pas que je suis en train de parler tu vois pas que les gens sont là tu vois pas que la femme ne trouve plus son compte moi si a comme le quoi camarade non allons épouse moi si azana besoin na ndako en tant que Jean-Pierre azana besoin na en tant que pasteur azana besoin na en tant que évangéliste wana na église na ndako yo za Jean-Pierre ngana za mama Anne ba besoin ezali na posa mobali nanga ba mama pasteur mingi basala na baote bavana na bandako atali novela titi alembi atali canal plus bo titi alembi akani moi quelques biloko bito mobali nanga oya na beta moi bo na tango ya je suis fatigué je dois entrer en conférence je dois la femme ne se retrouve plus donc par là elle n'est pas motivée bien maman Cathy sexe ils ont joué rôle makas na Katia oui ils ont joué rôle pour la mona na Suisse la pesimboté ba bi histoire très bien maman pasteur a comment il ko bimana proche ya pasteur net moyen na Katia église maman pasteur mo betana tala
tala côté kuna molimo mo centre ça dans raté ba verso nyonso ba yeba wana ekimaka ba pasteur ko matina niveau obimana chantre ya église mais papa pasteur azan parce que azoko rosepe so na mbeto te Bible ezoloba la chair est faible mais l'esprit est bien disposé esprit en est dans la chair betela biso na lisolo rôle ni nezo na libala na kibonzami wa pasteur bungi ba verset nyonso to abungi ba verset parce que nzoto eyebi biloko wana te verset c'est notre intelligence. C'est notre intelligence qui capte. Mais la chair n'est pas concernée na biloko wana. Mais obeta di solo mona kata ki o maloba o yebi ezali ki solo nini. Ka ya baka wana. Mama pasteur to ayebi kolamba te. OK. Ayebi kolamba te ya biloko lokwa biloko malade ya bato maladi. Biloko lokwa ya mwasi azemi, biloko ya mwasi azemi siko cheli mobali na sani. Au simba ni, au banda na nini. Mais mwasi wana mobali na o chali lobata. Olo ba mwasi na bere ngana linga bongo neka lamba kana ngana lingaka avandisa makusa ya mbetu ya dega. OK. Ayebi bisika nini ozwela mobali na ye basi to tika noko se plaindre zwa temps ya rovanda to komi na niveau ndenge nini eloko nini simba kite pona koma mobali na nga zalaka boye te akoma boye ndenge nini. Tout ça rappelle l'examen de conscience avant de accuser mutu. Biso to lingaka ko se victimiser pendant que biso mo peto za cause ya makambo ezo komela biso. Mibali bakola raté wana biso nyoso to kuta ngo to yebi ngo to monango. Mibali bavanda raté. La preuve en est que tant serpent qui komona Ève Adam zalaki te. Adam banda bitambola na ekala depuis jardin d'Éden. Siko oyo vandisa mobali ndelelo. Donc cause ebele ya ba divorce ya ba infidélité ya basi nanda kwa libala ezaki ba papa bazoko sepesa ba honte na mbi elobi mama kati oui elobi yo elobi ngai parce que eza point de vue nanga omoni bana mibali mingi basalaka ba effort wana point de vue non par rapport ya ndenge par rapport à expérience na musala o non ça to classer yo parmi ba maman to ba sœur ba ninga trop de sexe ou comment na éviter te eza parmi ba sœur baza ko orienter ezala moi ça ni sexe makas bo za moi mo ya bien te ya malamu te ke to bala non okoki ka ko orienter moi si ba éducaka OK. Moi si azalo kola mai arozwa forme kaka na récipient oyo rotiaye. Moi si ba éducaka maman olingi nzoto mais par rapport à musala nanga na okokate. Au lieu to sala tous les jours na poni na semaine to sala ta 3 fois. Na poni na semaine to sala ta 4 fois. Pasteur monsieur da retraite prière 2 mois 3 mois. 2 mois 3 mois ya a roboter. A roboter. Attention bo sala le te mais moi chaleur non wana et ça là bien. Soit bois qui mo likolo ayoki yo et ça le moi bien. Mais yo comment kolala na se na intention ni. Coach Marmanza me liboso papa pasteur. En looking premièrement le royaume des cieux. Nyon so nezo masima. Quand le royaume des cieux dans ngoma bête. Mais il faut faire la part des choses. Bible zoloba, chaque chose a son temps et il y a un temps pour toute chose. Bible mutezoloba. Équilibrer agenda na yo. Oyebi ke ngai na sala eroti nga na pesa programme na nga. C'est comme 20h ko benga nga te pona oyamba te. Na oyamba te pona za na besoin na pema, na oyamba te pona za na besoin na solo na bana na nga avant ba ke kolala, tant na otika na tikali na le père, to sali pe maramba le père. Si ko swenga na zaka na téléphone, papa na oyate, ba client ba otungisa, lui il trouve pas son compte. OK wa. Il va aller voir ailleurs. Le roi n'a rien voir ailleurs. Je dois répartir mon temps. Nazwata ya mobali nanga, nazwata ya bana nanga, nazwata ya ndaku nanga. Soko équilibré, toza bato ba faiblesse ezalaka pe, mais tango équilibre eza nango eko couvrir ba vide. Tout ça la ndenge wana ba couple ko umela nango. Couple ko vandisa ngo eza nango kisite. Ba mama na biso ba koko na biso ba tanga te. Biso kutu lelo to yebi ata ko sa moi ba analyse. Bango ba sala ngo te mais ba vanda na mabala ba 50 ans de mariage ba sala ndenge. Baboko li biso jeune fille mikolo on est besoin trop de nzoto ya on est ba divorce ezo sala ebele infidélité de ki makasi na ba jeune ba fille ya mikolo ke ba maman na biso ya kala trop de nzoto pe ba chômage te ya ba chômage ba manque à faire monter chauffer obi bona ko ela takuna so kanisi mobile no ke musala yo ke musala boye
bozana posa nzoto tous les jours aotala il faut asa sabana devoir yotala il faut lambele fufua rapide osa bosisi bolembi a chérie yaka tolala le fait ka bosimba ni bolali eleki nango bien bosa sexe tous les jours kozang remarquer mingi ba chômeur nde balinga nzoto bango ta moyibo batala yango te batoki lokwa batie bango na fermentation mais so ozana eloko osala neti siko madame abengi yo papa Alvine yaka ngawa mampuya ozelisa eti po musala eza nanu na oya te mais so eza motu mo avanda na ndako naobeta moto chaud bongama déjà Merci beaucoup, Maman Cathy. Je crois que mes conseils les oui. Aussi, c'est toi qu'on a masola qui ici, il y a infidélité. Oui. Et pas Maman Pasteur, vraiment va comprendre. Message nous même biso lelo pour notre succès émission na mission. Message na memi lelo ezali kaka ya maintien. Maintien ya nzoto na biso ba maman. Ezali très important parce que moi sinde asalaka équilibre ya foyer. Na lobi boye pona nini parce que na yambi na lobata ba 4 couples baye consultation nga kanisi ya maladie eza ya maladie te Maman Cathy Tolanda qui est pas na la voix céleste toyoka ki ozolo baboyelo boye pona ba couple yango na yena mwasi nanga aya koyoka pona lembi tala asalaka boye tala asalaka boye tala asalaka boye mwasi nanga moto oya ko se plaindre bi mwasi na lataka ta string te kaba kaleso na minene ya kala ya monde évolué te abiata ba kaleso dentelle na mona ka na film mwasi nanga tikala ta kolata ngote asala makamka na ndenge na ye makambo nga na linga ye asala ngote ote na yo kasoni te bana bazali siko ngai par na ngeza wapi mobali akomanga na zuwa na bana na ye moko ah bon yo kipeka bana okipe ete tika ngai bana wana balekisi mais abosanke bana bobota ebino mbale mama to bongisa nzoto sukolaka eloko eleki mai ezate sukolaka olio mi pesa pasi ozue eloko obaki ozue eloko otongoli nzoto nde ifo ezala propre sukolaka nzoto ba chino ba facilita ba toutage na deodorant 1000 francs ezali mobile no yebi ke akaba 17h yo de ba 16h30 koti douche au sukoli au parfumé au sali table tango zo ya mobile no so brosser oye na elengi tango ba camarade ba komo benga yo wana alba master naza fatigué lelo pe na okoko bimate parce que akuti accueil akuti ndengo lingaka bako bima misu ya mibali na biso na talka o su lelo kabo ya ezabi na okoma wana biso mo totina bango libanda mobile abi non se retrouver te moi sinanga aza o azala kité soki toza en rapport nazoyoka eloko te parce que salité obokoli mingi bambika o ba mbali baloba moi sanga tonda mbika na se pona maintien ezate sukola nzoto na mai bongisa nzoto na o pakola parfum tia déodorant ba chingoma ba 100 francs ezalaka mobile nozo yo na sourire ozo yamba ozo pesa bisou ozo longola veste ok wapi okende te po mibali balinga balengela bango alinga sentir awa ngai nde mutu naza prioritaire okende te siko bino bozo préférer mama ba benga ngai mama ozana kisi moko te pona mobali alangwanga ami mama le ka en consultation pona peso ba détail ezanini problème ezani kipa ngai sauté simba ngai sauté abi yo moko na kati wana se reprocher te opesanga ka kisi so bozana zala ha pesanga kaka na yo po pesa mais yo sambela hotel nga zala ha ta zala na ozongwa na ebi yango kute soki ezaka mbuma soki ezaka poussière na ebi te na bite nga aza o wana te mais po simba tala sala boy en tout cas na moni fona sala sa conférence na comme ça la conférence à ba maman si je vous comprends très bien c'est comme si que ba ebele ya ba maman ba bima di banda bo propre kitoko mais kati na ba bazana propriété c'est ça propriété te soutien solangai ba maquillage belé tie couche ya munene tango tchaka na kusembo atiki carte d'Afrique pour dire que auti aya sukolité akemba mona mbeto mobali on sepela ndeni
mobali alinga atia mwa zolo place nchunga ezobima atia mwa boye place aoyoka elenge elenge eza te tokomisaka routine ye aza mama bana savava atala bana su mama azali wana deuxième bande aza encore bango bazalaka prêt à tout babongama déjà ozelaka likambo eya ozanga ti biloko nyonso eza kisi te bamabale ebele vanda evanda na kisi te vanda mpo mwasi akomprena mobali akomprena mwasi batraitement na ezali mwasi auti kobota bato apoto baza na sérieux problème papa Alvin baza na bato akotalela bango mwana te moto akosalela oyo ale aza te il faut tika mwana okende mosala okipe mobali ozomona moto aboti anoni or ezala moto so auti obota azongenga ezopesa esu mobali mposa ya lisusu bango baokonda apeti eza te elongi molili masque ezosala ba 3-4 mois po ekweya parce que maintien eza te oza na mboka mundele mais biso toza baafricain toyebi ke mwasi so auti obota il faut avandela baposo il faut atongola il faut abaka osukola ma ya moto opakola mafuta mbila mais bokomi kuna bokomi lokwa bamindele so esimbi te mama mpe ya mobali nanga banana bota ti lelo nde naza boye mosombe etikala nga libanda nakokaka kopesa nsima te. C'est la fin de notre émission, maman. Oui. Maman, vous allez minga mais prochainement. Prochainement. Il faut organiser conférence. Conférence à maman baloba, ngapena loba, to pesa na ba idée, ba couple ko ya simao, OK na OK. Maman, nous yebi minga. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est la fin de notre émission. Oui. Mon message nous met des bisous Yasuka. Message nanga Yasuka to yamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Place malamu ya komi batela ezali en Jésus-Christ. Mama kozala mama teka rapo boti. Zala mama responsable. Lelo bakuluna o babimi na mabumu na biso. Ba assassin o babimi na mabumu na biso parce que tozwa ki temps ya ko éduquer banate. Éduquer une femme c'est éduquer une nation. Lelo za jeune fille obi okoma mama, oko transmettre ba valeur nini na bana na yo. Ezala ki ya bino mama Katimunga, la naturothérapeute, bobenga nga na plus 243 82 20 012. Na sengi bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Na silisi bongo te na pesi merci na évangéliste Michel Kouchou. Nyonso babata ma ba continuer ka ko bima pour année à monter to matana biloko kilote. Ce qui est soit zongité to mon année prochaine. Merci beaucoup. Bonne Zambé na bonne Zambé. Lola ezofuta simana tu ya ko bakinzama bo voyez merci. Notre commandé a dit ma caméra qu'on se trouve à la prochaine baille. Na yo kasonite bana bazali siko ngai par na ngeza wapi. Mobali komanga na zuwa na bana na emoko Ah bon? Oh, yo kipeka bana okipete. Ah tika ngai bana wana balekisi. Mais abosanke bana bobota ebino mbali. Mama to bongisa nzoto. Sukolaka eloko eleki mai ezate. Sukolaka olio mi pesa pasi ozue loko obaki ozue loko otongoli nzoto nde ifo ezala propre. Sukolaka nzoto ba chino ba facilita ba toutage na déodorant 1000 francs ezali. Mobile no yebi ke akaba 17h. Yo de ba 16h30 koti douche au sukoli au parfumé au sali table tant ozoya ya mobile no so brosser oye na elengi. Tant ba camarade ba komo benga yo wana alba master naza fatigué. Lelo pe na okoko bimate parce que akuti accueil akuti ndengo lingaka bako bima misu ya mibali na biso na talka o esu lelo kaboy ya ezabi na okoma wana biso moto otinda bango libanda mobali abi na on se retrouver te moi sinanga aza o azala kité soki toza en rapport nazoyoka eloko te parce que salité obokoli mingi bambika o ba mbali baloba moi sanga tonda mbika na se pona maintien ezate sukola nzoto na mai bongisa nzoto na o pakola parfum tia déodorant ba chingoma ba 100 francs ezalaka mobali nozo yo na sourire ozo yamba ozo pesa bisou ozo longola veste OK wapi okende te po mibali balinga balengela bango alinga sentir awa ngai nde mutu naza prioritaire okende te siko bino bozo préféré mama ba benga nga mama ozana kisi moko te pona mobali alangwanga
mais maman les cas en consultation pour n'appeler ba détail eza nini problème eza nini qui pa ngai sauter simba ngai sauter na bio moko na kati wana se reprocher te opesanga ka kisi so bozan zala ha pesanga kaka na yo po pesa mais yo sambela hotel nga zala ha ta zala na ozongwa na ebi yango ku te soki ezaka mbuma soki ezaka poussière na ebi te na bite nga za o wana te mais po simba tala sala boy en tout cas na moni fona sala sa conférence na comme ça la conférence à ba maman si je vous comprends très bien c'est comme si que ba ebele ya ba maman ba bima di banda bo propre kitoko mais quatre na ba bazana propriété c'est ça propriété te soutien solangai ba maquillage ebele tie couche ya munene tango tchaka na kusembo atiki carte d'Afrique pour dire que auti aya sukolite akemba mona mbeto mobali on sepela ndeni mbala linga atia mwa zolo place nchunga ezobima atia mwa boye place oyoka elenge ezate to komisa ka routine yaza mama bana ça va atala bana sous maman azali wana deuxième bande azali encore bango bazalaka prêt à tout babongama déjà ozelaka likambo ya ozanga ti bilo nyonso eza kisi te bamabale ebele evanda na kisi te vanda mpo mwasi akomprena mobali akomprena mwasi traitement na ezali mwasi auti kobota bato apoto baza na sérieux problème papa Alvin baza na bato akotalela bango mwana te moto akosalela o wale aza te il faut tika mwana okende mosala okipe mobali ozomona moto aboti anoni or ezala moto so auti obota azongenga ezopesa esu mobali posa ya lisusu bango baokonda apeti eza te elongi molili masque ezosala ba 3-4 mois po ekweya parce que maintien ezate oza na mboka mundele mais biso toza ba africain toyebi ke mwasi so auti obota il faut vandela baposo il faut tongola il faut bako sukola ma moto pakola mafuta mbila mais bokomi kuna bokomi lokwa ba mindele so esimbi te mama pe mobali nanga banana bota ti lelo nde naza boye mosombe tikala nga libanda nakoka kopesa nsima te. C'est la fin de notre émission, maman. Oui. Maman, vous allez minga mais prochainement. Prochainement. Il faut organiser conférence. Conférence à ba maman baloba, ngapena loba, to pesa na ba idée, ba couple ko ya sima o, OK na OK. Maman no yebi minga. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est la fin de notre émission. Oui. Mon message nous met les bisous Yasuka. Message nanga Yasuka to yamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Place malamu ya komi batela ezali en Jésus-Christ. Mama kozala mama teka rapo boti. Zala mama responsable. Lelo bakuluna o babimi na mabumu na biso. Ba assassin o babimi na mabumu na biso parce que tozwa ki temps ya ko éduquer banate. Éduquer une femme c'est éduquer une nation. Lelo za jeune fille obi okoma mama, oko transmettre ba valeur nini na bana na yo. Ezala ki ya bino mama Katimunga, la naturothérapeute, bobenga nga na plus 243 82 20 012. Na sengi bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Na silisi bongo te na pesi merci na évangéliste Michel Kouchou. Nyonso babata ma ba continuer ka ko bima pour année à monter to matana biloko kilote. Ce qui est soit zongité to mon année prochaine. Merci beaucoup. Bonne Zambé na bonne Zambé. Lola ezofuta simana tu ya ko bakinzama bo kwa Yesu. Merci. Nathan Kamandé, Adès, ma caméra, on se retrouve à la prochaine. Bye.